Bato koleka zomi bakufi pe tuku misato na libwa bazoki na bombe moko ADF efundami kotia na ndako ya nzambe moko ya misoni na Kasindi. Moi ekolo Kenya moko wakangamaki pona yango kolanda molobeli ya mampingama ekolo Congo Démocratique. Likitalia molongo mobandi lelo na Davos na Suisse na libakuli ye ONG Oxfam elobi ete motango ya milliardaire moko kita na katikati na 2030 pona mpako pe politique ya makasi. Président Tshisekedi azali na bokutani bwango. Président Cyril Ramaphosa aboyi kokende na Davos pona nkokoso ekasi ya lotiliki na Afrique du Sud. Ramaphosa esengeli asolola poso ekoya na Eskom kompani ya lotiliki na mboka na ye pona eyano. Lelo bokanisi ya Martin Luther King Jr. mobundi ya makoki mabomoto na Amerika. Joe Biden mokonzi ya mboka lobi ndoto ya Martin Luther King Jr. ya bokokani ya bato nanu ekokisa mite.